1er août fete ya beto ya bana kiminu ke vandaka ya ngonda tatu. Donc nakutala faso beto na fete yango ya meluta mbote beto na kiese mingi surtout na ina me salaka pia me lungisa parce que tango me lungisa na kipevi ya ke vandaka ngeme baka moi 1 plus nge na Zulu. Vraiment kiese mingi fete ke ya nene ya ngolo nanga ba place beto beka to mona bana théâtre ya bale mesala ba mwene beto ke mingi en tout cas ya ke kiese mingi na beto ke awa. Vraiment mingi ya kutuba ikele kwani en tout cas kiese ya mingi kaka ya kuluta. Samola nini tango beto bagia ke fete gisuni veme ya gipeve. Atango ke fete gipeve en tout cas kiese mingi na inza mvimba beto mezaba ke ya ke fete ke na kumwatu beto nyonso beto na kusepela ya beto no matadi faso ya na kulutila yao yai nanga ba image beno masababa image donc kiese mingi na gilumbwa bubiae munu vice pepe Tiku mbote nakanisi botiko landa commentaire ya vice pepe Tiku ndenge otiko circonscrire événement oyo et ça le maka chaque année selon calendrier liturgique na biso ya bana foi de par le monde bisika nyonso tozali na kanisi toyebi makambo etali ouverture lelo vraiment eza makambo etali ouverture par rapport à eloko ya monene totaka kokanga par rapport ya 3 mois esengo makasi na bao nyonso batiko kokisa oyo nyonso tokangaka eza makambo kokanga pe makambo kokokisa pe kofongola motema pe koyeba kosepela na oyo akokisi na mokolo oyo ya lelo oyo nde totiko landa livre na biso ya 1 Corinthiens 11 toyeba ko bénéficier lipa wana to communion na motema moko ya malamu avec un cœur vraiment très ouvert de telle manière que yango memela biso ba bénédiction na ba mabota na biso ainsi de suite. Voilà minga koloba ezate totoko landa ono so mukolo tokoloba biso nyonso bonne fête na kombo père. Si c'est bon c'est